tomelaka soki toza na mbongo tolangwa tobosa na pasi ya Congo. I live my life in drink if you don't know. Chez nous l'alcool c'est rien, c'est juste de l'eau. Toke na boîte de nuit pas ya pilchar. To commandé ba sky na ba shisha. S'il te plaît boye la biso ba faire poli longa na ba master na ngai toza na posa ya drink. Oh meme la biso drink. Toko daye. Whisky, coca. Whisky, coca. Whisky, coca. Whisky, coca. Tozo met la forme, tozo langwate. Na monineti pourcentage ezamuke. Alors ezo senga tobe taba shot. Yaka na 17 shot à tequila. Olukaka komela lelo komela. Na masolo ya dringue si to komela. Lelo toko bae si to komela. Ils sont unis pour le meilleur, pour le pire. Qui sont là? Les abonba couple quoi. Donc les gens au bas partagent abonba vie conjugale, vie commune. Voilà. C'est moi, Dimitri Bongania, votre humble serviteur. Nina Messala Bongoko. Présentez une émission éducative. Émission où Botala Rabosé Perango. Vous avez vraiment belé. Tant au moins belé Dimitri. Après, les Bongo Liboso à caméra pour ACP Sabino. N'appelle merci l'équipe technique Nanga. Oh, ici, on a Lelo. Pas Denis Mwakanzala. Denis Pro Mwakanzala quoi. Donc tous les gens sont abisso awa. Si j'ai les années, bande on a beaucoup ces plans nango. Bozala coaché, branché na katia Congo Révolution News. Voilà une chaîne YouTube où permet de bien bozala à l'aise. Bon mon a des formations solo, bon mon a des missions malam où il divertir bino, il s'appelle Sabino. Les autres là si je moi qui toko, il s'appelle Sabino. Et ça pour na bato ba vivaka na kati couple, bato ba vivre une vie conjugale. Si j'ai zanini, est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut tout dévoiler à ton conjoint ou bien à ta conjointe? Est-ce que on a ba secret mo bombango okoyi pour loba na conjoint na auto na conjointe na yo? On a un mot de passe na yo na ba téléphone. Mot de passe na ba réseaux sociaux na kati Facebook. Est-ce que tu peux le dire à ton conjoint ou bien à ta conjointe? Et Koyinda dans ta plateau, tu as mis bon démarié, Mokaza Bongo na 5 ans de mariage, Moussa a 3 ans de mariage. Mais avant c'est là ici, ça va bâton et belé, na fiancé na bango, na ba fiancé na bango, tibaki en libala. Donc, ça vraiment une expérience où on a toujours partagé na bango, on a fait ici bango beauté. Bonjour monsieur. Bonjour journaliste. Ok, merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Ok, merci. Bako Megapé s'est présenté l'un et l'autre pendant 1 minute à chacun. À l'Obaza Nani, ceux qui sont mariés, à marié na Nani. Et Troko Babo na Simane to banotuna mituna biso. Merci pour la parole. Nga kombo nangai Lucien Ligodi. Naza marié ça fait un peu longtemps. Na Madame Ladi Ligodi Pekala. Tarare ça à moi bien. Ok, merci monsieur Lucien Ligodi. Azabo marié, na moi c'est Nayepe Ligodi. Donc oui, ils ont bon quoi. Une fois tu te maries, soit à moi aussi directement du combo à mobile pour et ça la bien. Voilà, à ma droite il y a un monsieur, ma présentation. Oui, si monsieur vous a marié nanan. Bon. Moi, c'est Anthony Charles Mariache. Bali, ça fait un bout de temps. Moi, c'est comme Salim Ramazan et Anthony. Otozarana et Toumeli Pena, fiançailles, Otoben appelé Likangu, Tito Balani. Voilà, là, c'est besoin d'avoir aussi. Puis là, aussi Kozali. Merci à Michel Kombe. Voilà, les patrons de ces sites, quoi. Congo Révolution News, mon ami. Voilà, tout le blabou. Si les besoin de les abouer, mariés. Est-ce qu'on peut tout dévoiler na ba conjointe na bino de quoi boza ba conjoint? Est-ce que nous pouvons vendre au robet taper du solo? Moi c'est écrit mo za na on motema to ba mot de passe nous za na ba Facebook. Est-ce que okoyi ko lobela ngo pe na ba conjoint na yo? Mais avant to ko na ko to te ba moi bref explication mo kekaka. Secret est anonyme quand on parle de un secret. Et aux années, quand on parle de mots de passe, pour tout compte à peine ta vie, elle se tout, mais quand on explique le mot de passe, anonymes, c'est que anonymes. Quand on toujours comprendre. Bon,
na lingala secret eza lisanga ya makambo oyo obomba pona yo moko lingi bato musu bayeba te yango wana secret. Bon na etali mot de passe eza neti fungola oyo fungola compte moko boye. Donc so za boîte mail eza neti ndaku mot de passe neti clé oyo fungola boîte wana. Ok. Voilà. Merci, monsieur Lucien. C'est expliqué. On n'a pas trop de commentaires. On a été trop avancé. Mais c'est Charles Mayach Anthony. On va expliquer biso conjointe. Quand on parle d'une conjointe, il y a le banine. Bon, conjointe, c'est une personne où vous partagez une relation intime entre binum balé. Mais en fait, conjointe peut le d'une manière sérieuse. Conjointe, c'est un bala. Voilà. Tokolo ba jamais conjointe na ki célibataire to na ki likango zaka muto abala. Donc muto bo partager ba relation na bino intime. Voilà. Indi conjointe. Voilà, merci. Partons de la définition et pesa mi bongo na Lucien Ligodi alobi bongo secret eza bongo lisanga to ensemble ya makambo oyo obomba pona yo moko. Abimo de pas sous forme clé et yo permettre yo kokota quelque part. Par exemple compte Gmail na yo, compte Facebook na yo pour nos comptes et c'est un mot de passe moi clé mon robiwan. Donc j'ai une définition ah oui tu bon pas Charles le bon conjoint des ali kamotali moto bo partenaire ba relation intime, vie conjugale, déjà pour la marier. Surtout plutôt que dans ma définition là mi balé moto benge intime, moto benge bon conjoint na yo. C'est que quelque part na habité monsieur Charles moto bon azana capacité elle est c'est normal ayeba mot de passe na yo c'est normal accéder bon na ba compte na yo. Bon pour ngai vraiment d'une manière simple personnelle pour ngai na monaka d'abord secret ça n'existe pas dans une relation amoureuse. Ça c'est de 1 pour moi, ça c'est selon moi parce que mutu oyo ondimi bobalana to mutu ondimi bozala peut-être beaucoup en a ba secret dans le passé. Mais ceux qui vont dire qu'on cohabiter ensemble, ce qui veut dire tout simplement, oyo, il y a bien des qui passé. Ce monde est avantagé pour na muninga pour expliquer. Ce monde qui est un peu désavantagé pour na muninga pour expliquer. Te okoki no pe ko boye. Mais ngai pendant ko loba secret na relation na ngato na vie de couple na ngai na ebité. Peut-être na un secret mo na loba te kala mais na ebi na presque na loba nyonso na moi si na avant to bala na même temps to bala ni yepa ebisa nga nyonso na ye. Donc dans ce sens-là. Voilà, donc ça veut dire est-il possible yo mobile to moi si bolo bla passer na bino. C'est normal dans une vie conjugale. Bolo bla passer na bino, c'est normal. C'est normal. Wana c'est longa ezana normal, mais ezana ba tumsus pas lingana été. Mais pour moi je trouve ça normal. Na mona ngo vraiment bon. Et c'est vrai que ça va passer monsieur ça la rapasi. Mais ce qui que il faut oyer ba yango pour peut-être au bongisa lobby na bino moi je trouve pas ça vraiment ma bien. OK, c'est bon, c'est normal, c'est possible pour des raisons et n'engue trouver le normal. Donc rappelle pour la raison boyer ni na mona que il faut n'habiter la moi sinon passer dans tout pour moi sinon habiter la passer na. Moi deux raisons kaka oyo ils appellent na fondement pour na aux monde que non c'est normal na le ba passer na. Bon, selon ngai raison liboso na komona neti keno obombele la nga ngote ko ebisanga eza que par exemple dans ce exemple moi plus simple oyo et dérange presque ba couple ou bien mibali nyonso c'est peut-être ko eba mbala liboso oyo vivra na e pour wana ezaka pena neti moi clé moko boya mbala liboso oyo vivra na e ana possibilité ya eba presque tout autant mususu yo yebite tant mususu pe oyebi mais au lukata mususu o arranger selon ngai secret penza eza penza te pona ngai na mona nga secret. OK, merci pour na Charles Anthony Mayache alobi secret eza penati na kati ya makambo na bango. Bon to yepe a uta papa na biso Lucien Ligodi dans même lignée to so le blama mutali kaka secret no to expliquer biso mot de passe ningo auto ko définir ba ndo ba comprendre ki yango est-ce que na epa na yo au kansaka ndenge nini na mamutali mot de passe secret est-ce que facilement ou dévoiler mot de passe na ya compte mon Facebook ou za na moi secret mo facilement ou expliquer pour beto pas ya concept non c'est possible. Bon avant de que non musique il faut tout me gagner ko éclaircir au point mon corps
likambo babengi secret elakisi kaka te eza likambo mabe. Le secret ne veut pas dire likambo mabe. Secret veut juste dire eloko moko oyo ozoko tiango un peu à l'abri ya batu mususu. Secret que ça la bien, tout comme secret peut que ça la mabe. Mais dans tous les cas, secret ils a considéré neti couteau à double tranchant. Donc nanga moko que ça la bien, nanga moko peut que ça la mabe ce que yebami. Ce que ça secret mo le plus c'est batami et ça bien. Je trouve qu'il fait tika la bongo. Ce que ça peut secret mo il faut comme dévoiler et que ça na ba dégâts et belé. Je trouve qu'il est préférable tika la bongo. Na repère exemple moi. Je connais un monsieur na vini à Bougenet, ça la folie na fille moko. Après un certain temps à voyager. Tanga zongi ayoka ke ndeko na mobali abala. Tanga zongi akuti ndeko ne wana abali kaka mwasi oyo ya salaka ne folie wana. Basololi na mwasi wana en coulisses. Que non, ce qui s'est passé, Moutuna Moutata là à venir nae. Après un certain temps, il y a un visiteur qui est venu. À mona bango na ndaku, il est là mais fiyo yo azalaka na mobali kingano ya mobali yote. Soki nini ndezo ki akyo bisango mobali ya siko abala mwasi wana. Que non, tindengo zalaka oyebaka te, zemi kutu kingani balongo la kazaka ya couple na ya mwasi na wana mobali wana. Alors ba tellement ebele que garçon a supporté te abeta ndekone ya mobali masasi. Parce que secret wana, il était préférable à l'Obama. Tout est bon bama. Donc avant que le secret n'y se fait banarate, ils a un peu compliqué. Donc ils a moi paramètres belé. Bon, na vie à couple, je trouve que secret ça bien été parce que koye bailoko yamabe après et créer mingi ba dégâts. C'est pourquoi j'ai dit que ça couteau à double tranchant. So pour le biango, ils en ont des conséquences. So pour le biango té, ils en ont des conséquences. Quant à toi, on va peser les pour épouse à la responsable à quoi assumer des conséquences à ba acte na yo. Voilà, je sais pas si on a répondu bien tous ceux qui ont un point mon abosani. Voilà, en tout cas merci, tu as tout balayé ou expliqué pendant tu comprends bien très bien. Est-ce que et là, moi, je sais pas si c'est un peu bizarre, ton nengeni, na makamutelega ko bomba, hein, moi bah c'est que est-ce que au lieu de le ou dévoiler pe mamuteli ba revenir na bino bozara nango, hein, moi salaire tout ça, est-ce que tu peux tout dévoiler pas moi sinon moi salaire na besoin baté, on a na matière on a photo bomba. Quand on est-ce qu'on peut tout dire, donc y compris mamuteli revenir. Est-ce que vous ba payer salaire na yo prime na yo ou tout chacun na fin du mois pas moi aussi est-ce que y aura paysan malam ou il faut au bomba pour baning ou gérer ndako normalement ce qu'on bali moi aussi je pense que la moindre des choses à faire aux ana importance mon côté ya bombelo mo il faut nan bon netinga par exemple quand on a mon personnel moi c'est nanga bi salaire nanga ça c'est aussi aebi même ata na sali cop moko libanda soki pena na zimwa mike na yakabna na aksi anasaki mo cop moko libanda na zimwa mike moko boye bon et faire vivre biso to moi mike to sa na ngoni na bomba rapena te yonga biso nga za mutu moko vraiment na ranga plus clair soki na komo bomba likambu na mona on était pas na ngai comme netima au déranger parce que de nature na ngai na zaka na secret na loko penzate so na bina dans secret c'est faux mais na zaka na secret penzate. C'est même mes camarades, mes collègues, moi si n'anga pas que secret peine pas n'anga existe à ranango penzate. Aussi longtemps que na travaille na nzela oyo que je trouve bon pour moi, na mon ara secret pas n'anga été. Alors à quoi bon na bomba salaire n'anga pas moi si n'anga. Ba bomba salaire bon na ba raison na bango entre guillemets pourquoi ba bomba salaire na bango. Mais ngam na mona n'anga raison na ngote parce que salaire wana ya ngona mutesa biso to vivre. Parce que quoi bon na bomba ngo lisusu. So ki na ebike na ko bombe lombo pour mususu ekende. Mais zara wobi basi bazara moi ba bon bele kili hein ceux qui l'ont dit c'est $100 on peut ça que 6 mois 70 abi au tika na 30 alors ça des fonctions tout manigas surtout pour 30 triel pas na yo et après pas na yi or ceux qui au bagi totalité que na $100 ba futa nga $100 soit 70 yo bon ba ceux qui 20 50 ça la provision tout ça là alors ça moi mais au PC lelo
dans 2 jours biso ke moko pesa ngana isili nyo se silaki abeta bakaki ke papa tika na 30 pour 30 ans nango obakiseli le sous. Or si réellement vous avez bien la 100 pina ma beaucoup vous mettez sur 30 sur le PC moi tika bien vite. Or yo tu as des démarches à faire ou bien chaque jour bah transport tout ça là. Est-ce que au moment où tu es quelque part et qu'on y pour sunga yo ceux qui paye tout chacun 150 dans l'excellence 100 c'est un gars na bomba pour na ba camera imprévu habité par là au moment que ils rappellent moi c'est l'une des raisons. Bon mingi so remarquer bien ba question no mingi autour na plus na parler plus na ngamoko. C'est difficile na zo ba ka ba tout musus plus na lo ba ngamoko. C'est mieux kana lo ba ngamoko parce que na défendre lo o ngana salara. Ya ba tout musus ça difficile. Ngai vraiment na habité nazara soki oneza moi secret na ngamuke na partager na soki na zimbongo ata salaire. So na laximo si na nga nyonso yango. Soki tolongoli ondaku odim obo moi ba dépense so etikali na ebisaki yango déjà nga na kotika la main vide. Il faut ne fils que nazata na moi quelque chose oyo et ko sunga soit on ne sait jamais na ko zape na musalo benga on a posa ke eloko boy. Est-ce que il faut ka na zonga pano na zombongo poka na ke na sombelo kona mais moi muki opesa kinga na simba ngo et ça la que so senga te loko moko boy na nzela je suis en mesure que na kepe na sombi ngo na ye nango. Pona nga penda na ebité pona nga na mona ngo ça pas de sens. OK, ça pas de sens na ka ya ndiko na biso Charles Anthony que et pas naie moi ça ebine entièreté la totalité à revenir naie à tout chaque bon à fin du mois quel que soit prime salaire tout ça donc à mon appel important c'est regarder na habiter et pas ya ndo na biso les godi na habiter est-ce que au trouver na ndenge disina ndo na biso Charles lobby tu ne trouves pas une raison il y a ko pesa mwanda mpa maman et puis une partie au bon bango en cas d'urgence est-ce que au moins ta valnino importance na pour monter vraiment. Bon en réalité nakata couple il faut moi ndambo ya confiance ezala ata ya mingi te mais ya ndambo il faut ezala na ba paramètres mike wana neti epa nanga makamba salaire na bomba relo hotel na zora nyonso na pesi na ndako yemo wa gérer afuti ndako asali provision asombe ma bébé nanga moi pampers asali moi nyonso ici mais seulement salaire ya mutu eza ba futa na fin du mois mais 6 mois et comme bandage les premiers les 30 les informaticiens moi comme mike zala donc tant on a eu moi salaire on bien que tu na Congo zala mingi te na pesi na ndako je sais que tant na zobima na un peu à l'aise mutu za moi kimia na okoloka donc on a zoaka mipandi wana ndesala ke nazanga moi argent de poche te et puis na ko suppléer ce mois mukipo izanga ka ba air moko mone ko ka gite donc oh je peux dire que oyo na laksara nanga mais moi nyonso te air moko pe o ça moi dépense moi mkiza o na sala na ba kopa mike mais salaire penda en totalité penda wana penda yebana wana ko tezambongo nanga te so ke zo mikaka équipe sami. Voilà, merci na franche collaboration autour lango puis ningi besoin s'exprimer pena à l'aise na kopesa mbote na yanga ndeko Freddy Kombe mbote siko zali na ko bo santé Micho Kombe ba mbote vraiment belé sika bozali pour bien bozala na biso Brest Bantala na kata France na biso mbote yanga ndeko Steve mbote siko zali en tout cas tozo ko progresser kaka na yebi que à l'allure où vend la technologie, tu connais un téléphone, Android, Windows Phone, naïbi que dans ma boîte on utilise un téléphone Android to Windows Phone. Voilà. Vous avez Android. Est-ce que Android vous avez un schéma, vous avez un mot de passe? L'autre. Schéma zate, mot de passe yate. Un téléphone a ata mutunyo soso zui accès partout. Nana loka secret. Ok, merci. Koto to ozungolo simba. Yo peut de même utiliser Windows Phone to Android. Bon, na c'est la réunion son balé. Mais na ozonga mo mukende na meka biso na bi secret za ka loka mabete. Donc secret za ensemble de loko boyi batu basalila. Ok. Merci. Qui osa esika mona bat o air mo ka zo rappel téléphone no mingi abenga ka benga toi ayiba ka moi crédit no moi muke. Moi mot de passe à moi bim. En réalité tant que ça la mot de passe na téléphone ba c'est là ngo ba marié té. Ba ça la mot de passe na téléphone pour sécuriser téléphone na yo.
c'est là ni ba marié ni ba célibataire. Voilà, c'est là ni ba célibataire. Si ko biso to ba pona yo na statut za nango en état marié. Mot de passe na auto schéma na yo conjointe na yebiango. Bon, yebiango mais sinon me ko zonga moi si mamukinga na ko conseiller na mutu yo sa mot de passe na téléphone na ye. On a un conseil nanga. Pona nini parce que so za na mo Android na yo. O te mot de passe moko ya moi fiable. Ce qui mutamekyo iba téléphone non harcèle lango le côté parce que ça personnalisé. Ce qu'on personnalisé c'est très simple mutayi bon kana minute sayi bango ate sim akei pour bosani yango. Mais so za na mot de passe au landelateur à partir mot de passe ça et ça batumsu ba za na téléphone bango za localisé par GPS. Donc akoki ata ko bungi sango ake na réseau peu importe sim rotia ba ko repérer en aussi kezali. Donc eza évolution de technologie eza na relation moko penza te na ba marié tant ba sala kiango. Mais le problème qui vient c'est que tant aux téléphone au mot de passe voilà. C'est à toi de voir ce que l'accès moi si na yo mot de passe wana toté parce que ce que tu peux mot de passe à ma casse et que les lois accident le mot coup fait téléphone ne peut inutilisable parce que mot de passe no azate. Donc ce que l'accès mutu moko et ça attend moi bien que les ce que vous avez le téléphone en est peu bien à mutu mususu. Donc quoi que ça mot de passe na téléphone les apenza mabe mingi en plus bataka mutu na kata téléphone te ko banga moi sinon mon na kata dans ça na kaka mutu mususu ba kozwa abengi asisi à effacer na peu exemple moko okutena moi sinon moko boy okutena moi sinon yo na au courant la semaine otinda ke mo ba SMS mois 2 mois 3 aujourd'hui téléphone n'est qu'à par curiosité totali attends na mot de passe té mais au côté na boîte à messagerie na message 0 mais faut mutu na pe mutuna na oya yo tinda ki ba effacer ki pour nini et ton ndakato nini donc qui moi sérieux ça on a mot de passe té donc qui moi sérieux état d'esprit à mutu. OK, qui moi sérieux dans état d'esprit à mutu yo mutu ça on a mot de passe té Charles Anthony. Et moi je ne peux à tout moment utiliser un téléphone na yo akokutane pe ko accéder facilement na ba réseaux sociaux na ba WhatsApp wana toute fois pas ko tomene pe na ba message mususu pe ko tanga na ye donc ils ont pas un problème te place wana bon na zonga moi mkena ndeko lycéen loka lobby makamba ba mot de passe ba schéma peu importe ndenge to bengelela ngo ngai na salela kam na cha mot de passe te pourquoi parce que na sala ke sika moko oyo téléphone na ngeza ngo vulnérable te de deux ce que mutache mot de passe na téléphone il faut na raison moko o eza normal eza te koko mocha mot de passe na o pamba po che mot de passe na o pamba wana ko mi pena 6p faut na raison moko ko tindo cha mot de passe na o mais ce que za na raison te à quoi bon ko cha mot de passe ce que le bique non anachara mot de passe pour ba yiba nga ba crédit c'est que wana yo moko za bon temps aventurer c'est trop dur c'est que tika téléphone à la portée de tout le monde pour ngai téléphone na ngeza ka ya nga ya portable na nga na tika ngo ka soki na yebike na nda kunde vanda ka boy mais so na musala na na déplacer mke za na push akwa bona cha mot de passe crédit yanga soki mutasengi nga ya benga na pesa ka bengi mais siko so to bito zo baramba ba WhatsApp po ba biloko wana nga personnellement na la contre yango ba réseaux sociaux wana pona nga soki yaka pona nga bezonga bisike uta pour jusqu'à preuve du contraire nga na mona utilité na ngote bon bien que batu musu ba mona rango ba bénéficier na ngo mais nga iti siko na mona utilité na ngote yango na téléphone na nga ina ni na réseaux sociaux ata moko te raison pour laquelle o tshalo be mot de passe. Bon mot de passe na chat pour na réseaux sociaux mot de passe na chat pour utilité na ngo eza nini eloni na regarder na téléphone nanga soki na travers ta musu na ki na agent renseignement peut-être na ko pe sa raison wana na cha mot de passe nanga portable tout ça na l'état mais je ne travaille pas dans l'état naza nanga simple citoyen kaka je travaille à quoi bon na cha mot de passe nanga na téléphone na ni na ba photo mabe ni appel à mabe ni message à mabe à quoi bon. OK, merci. À quoi bon un mot de passe na yo na téléphone na yo tant que vous allez vivre bon na vie conjugale, yo na conjoint na yo, to na conjointe na yo donc il sera mieux ne ba no ba lobia wa les ko cause un peu souple. Il faut la qui s'il faut pas la qui citer. Voilà, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission Troumida Okita. En conclusion, Nakokoloba,
que ba réseaux sociaux ba mot de passe ba ne nyonso neza mabete ils ont ba avantage na ba conséquences na ngopé donc mutu oya kosala ngo azala prêt à quoi assumer ba conséquences ya ba acte na ye donc na kati ya couple makambo ezalaka mwa mingi bon to sepe mingi na ndeko Dimitri na likama baki ya mwa mbote na pesi mbote na famille nyonso balandaka ba émission ya Dimitri Bongania na pesi pe mbote na radio na landaka mingi so pe na tiki kolanda émission ya Dimitri Bongania po senga mwa connexion moi internet mais oyo fele ezali to landaka Univers FM na senga pe bino to landaka pe Univers FM ezala na 94.7 dans wana radio solo ndule radio ba jeune merci. Ok, merci en tout cas. Ezaki moi passe pour la kutana ba couple ou ba ko na ko yamba bango na plateau nanga ezaki bena passe mais bango du moins ba ndimaki et na contacter bango OK c'est pas un problème to ya ba ye pe na yami bango ba solo ina motali mo so to wana na yeb sarabino Crispin ba elenge bino bozala kuna bolinga ba jar émission ça nous demande beaucoup de sacrifices donc yo nakata Calgary parce que yo za le prince ya Calgary un Calgarien Crispin Bailenge na kopesa mbote na Acha Faida moi kitoko la taille bien taillée na piso bote psycho zali ndeko bongo ya Cécile grande sœur propre ya Cécile Acha Faida na kobosa te Patricia Tumba Mutemba ya John Image mbote na yo bisiko zali po yonde to sola ngano moi trop quoi mais prêtre va to bosa la rater Vincent Nzeko mutambongo ebele na pisio mbote pisiko zali to comme na suka émission na biso na kopesa mbote na boss ya sitio ndeko nanga mundinga nanga donc c'est mon ami quoi Micho Kombe bye bye. La kasoki toza na mbongo tolangwa tobosa na passe ya Congo. I live my life in drink if you don't know. Chez nous l'alcool c'est rien, c'est juste de l'eau. Toke na boîte de nuit pas ya pilchar. To commandé baskai na ba shisha. S'il te plaît boye la biso ba faire poli longa na ba masta nanga toza na posa ya drink. Bo meme la biso drink. Toko daye. Whisky, coca. Whisky, coca. Whisky, coca. Whisky, coca. Tozo met la forme, tozo langwate. Na moni neti pourcentage ezamouké. Alors ezo senga tobe taba shot. Yaka na 17 shot à tequila. Oluka kakomela lelo komela. Na masolo ya dringue si tokomela. Lelo tokoba eti tokodaye. Zwana yonyo sotike la biso kaka.